Bande kombo tena bino tozolanda liboso bekla na bino. Bande konanga so moninga na ye naza liboso na bino ezali pona ko passer message oyo bande kona biso ba congolais bafuti ba mbongo po ba boma journaliste na biso ya Belgique Fabien Kusuanika. Bande ko eza pasi mingi. Nous devons nous battre pour libérer notre pays déjà encerclé. Bande kona biso pays na biso eza encerclé. Le pays est totalement déstabilisé. Que les médiocres dégagent ndeko na ngai. Ndeko na ngai yo mutozozo mbongo o ba pesi bino 60 000 po bo diviser ngo soki na 20 personnes bo zwa 3 000 pona ko boma ndeko na bino journaliste ndeko wa biso journaliste Fabien Kusuanika. Ndeko na ngai eza mawa mingi pona yo. C'est vrai que ndeko na ngai mbongo wana koliango ezala 10 000 ezala 3 000 ezala 5 000 après tout mbongo wana ndeko na nga ekosila ekozala lisusu te. Tango mbongo wana ekosila yeba yango ndeko soko ozaka chrétien to chrétien te mais malédiction ekota na ndako na yo tina 4e génération. Donc oza motema mabe yo okokufa bana na yo na ba descendance na yo batika na pasi. Ndeko soki ozwaki mbongo wana ekoliaki yango nakosenga na yo obenganga na 0651 03 92 89 na 0651 03 92 89 na ye bani tokosala pona yo pona kolongola malédiction wana. Ndeko na ngai nayebi te soki ozoyeba pasi oyo eza na mboka na biso ezala ba politicien ebele baza na bango informé te makambo so biso lobaka omona bango bakamwaka yango bongo siko peuple yango wana ndeko tozoka mwa chance na batu oyo bandeko oyo baza na mona ba Facebook totinda bango ba message bazo comprendre que mukili eza boye pays eza menacé. Bongo ndeko biso toza ba combattant de la liberté toza ko souffrir pour na ko information pour na ko yoka pour na ko sala pour na ko transmettre pa ya peuple pour la prida ayeba que pays na biso eza sous occupation étrangère. Pour cela biso sous occupation rwandaise ezaka ane tozo bundu bato bazo bundu biso ko eza Rwanda nde eza Rwanda te tozali na sous occupation étrangère na sima baze belé ya ono zo mona ke ata pays moko eza pour biso eza te. Bande ko ngai yo ndeko nga congolais soki ozo comprendre te ozo yeba te mboka na biso pa ezo kende ndeko nga eza mawa mingi. Tozwi neti kaya Katumbi tozala bandeko na biso musu bakomi na sima Katumbi baze belé bakamita tuna ba mususu. Ndeko na ngai soki Jeune Afrique elobi ke enani Katumbi aza mupaya et que depuis 2003 azakane italien ti 2017. Cela veut dire que tango aza nani gouverneur ya Katanga aza na ye italien. Donc mutu wana aza mutu moko fo akangama batie na devant l'état. Mais aza na droit de réponse et pas ya Jeune Afrique. Soko makamu Jeune Afrique alobi eza lokuta bango nyonso na bakamitato bako benga Jeune Afrique balo bakete makamu yo lobi journal no lobi biso to ndimi yango te to porte plainte wana ndeko na ngai eza entre bango na Jeune Afrique. Mais bango batiki Jeune Afrique bakimi Jeune Afrique bazo ya koela peuple ba expliquer makamu lokuta ndeko na ngai eza mawa mingi. Naza ko senga na baninga nanga oyo bazozo ba corruption na yebi ebele na ko kumisa yo mais na yebi ke oza na sa corruption mais na olingi ko tanga yo te pour le moment to kumisa mutu nyonso même ozwi corruption mais aza ko bomba manasima tozo obligé ka ndeko nanga ya ko kumisa ye. Ndeko bino batu bozozo ka mbongo ya Kanambe ya Katumbi et le reste pona ko bomba mboka yeba ke ndeko nanga yi bozo kotsa nzoto na bino na malédiction ainsi que vos descendants. Donc, cause à la montée mama bête, à cause de 3 000, 5 000, 10 000, ba oboma muninga na yo. Biso ba congolais to kola na makamwana te. Biso ba congolais to kola na makamwa boma batu te. To kola na ngo te. Ba yeli bino ngo ndeko ozupe siko yo mususu alandaki Kusuanika kena Londres alandiye. Kusuanika akokota soki na assemblée mo alandiye. Kusuanika kena États-Unis alandiye nyonso wana koluka possibilité ndeni to ko boma ye. Ba téléphone betami bango na bango Kusuanika bangi akena police ko déposer plainte na ye asa déposer plainte na ye ba komba ba tangami kuna
90% ya bakombo etangami kuna ya bato balingi koboma ye baza na Occident, c'est-à-dire baza na Europe, baza na Amérique, baza partout, baza na Afrique bakozala kaka 2%, mais 98% baza na libanda. Ndeko nanga, contacte-toi de ce que l'État français ou belge te donne. Bapeso kama muke wana même so 400, même 500, même 800, ndeko, contacte-toi de ça. Tika bambongo oyo makila, bambongo oyo makila ndeko na ngai ozana kimia te na vina yo. Naza koloba mingi na baninga oyo bami pesi nzoto epai ya bakanambe, epai ya bakatumbi, epai ya bakamere pona kozwaka bambongo wana ndeko na ngai. Na yebisio tika makambo wana, bizongisa mbongo wana soko so liaki ngo sili luka musali ya nzambe neti biso benginga na koyebiso procédure ni tokosala to bondela pona yo pona kolongola malédiction wana. Ndeko na ngai soko yoza na nzela ya kobomaka biso ba oyo toza na media pona ko expliquer peuple ndenge mboka ezali sous occupation étrangère. Ndeko na ngai na yebite soki yo muto za ko péché to biso ba oyo muto za ko péché. Mais ndeko na yebite soko zo ba pasi peuple za komona. Notre pays actuellement est encerclé partout. Na Kasai kuna eza so eloko te, na autour kuna oyebite makambo nini ezoko ya kuna na moment oyo ozoko yoka ngai ndeko na ngai. Mboka oyo ya biso poto récupérer yango ndeko na ngai ekozala facilité. Eza très difficile mais pas impossible. Ndeko na ngai, c'est vrai que yoza congolais, tomoni ba congolais na biso ebele o bazaki contre Katumbi, contre Kamere. Lelo yo ba komi pour bango pona ba mbongo mike o bazako pesa bango. Ndeko na ngai congolais ko trahir mboka te, ko trahir peuple te. Sikoyo ndeko na biso mon jeune frère Fabien Kusuanika abandi kosala mosala na ye na kobanga banga nombre oyo bazalaki po ba boma ye, po ba assassiner ye, po ba tirer poison. Eza nombre moko eleki. Même nga moko ta unazo yokango nazo kamwa pe nazo kobanga bi. Oh, Kusuanika leki ya batu ninga loba makama mboka zo lomba aza pour pays tout ça. Bino ba Congolais bozimbo po boma ye. Oyo na Kisasa oyo abimisa ki 60,000 wana, c'est un Congolais. Apese mo pa ya batu ba Congolais ekoi na Belgique, ekoi ba na Londres, ekoi na France, ekoi na États-Unis. Kolanda ke na ba trace nyos bazo kendeke bazo landa ba position ni to ko bomila Fabien. Ndeko na ngai eza pasi mingi. Eza pasi. Na yebi yango kende to zolo baka boye, to za na ba risque belé. Alors na ngolo bana bato yo ba benginga oyo balobi na ke ba moni ba teya nanga, mateya nanga ezaka